C'est une émission spéciale. Je reçois pour vous une dame, elle vit en Belgique. Allô, maman? Bonjour, Coco. Bonjour, Coco Madera. Voilà. Oui, bonjour, maman. Bonjour. Tout ici, ma maman, mité ma bana peuple congolais, mité ma mingi. Babi, ah, ya Coco, pena yemo ko take mama Congo. Mama Congo, zape ne lo Congo na nzoto. Ndena Congo le babo, pona mama na biso ami. Ah, te. Fasenga maman na pardon. Maman mi Matondo, tu es ma mère. Pardonne-moi, c'est toujours ta fille. L'erreur est humaine. J'étais en colère, mais t'es ingaï. Excusez-moi, maman. J'en pleure, je suis fondu de larmes. À toute la famille, à toutes les femmes congolaises, excuse-moi. Mon vieux, Limbisangana on a le pour la maman, mais n'a pas pété nous. N'a pas posé à la tranquillité. N'a pas été bioka yokate. Mais vieux, je manque les mots, mais je t'aime. C'est toujours ta sœur, on est toujours ensemble. Mais c'est sentir un peu ridicule dans ma conscience parce que Nayebi, le savoir du bien et du mal et comment savoir vivre en société. C'est pour cela que je me suis inclinée, j'ai appelé ma soeur Gloria, j'ai dit qu'on va passer une petite émission pour parler de ça. Donc, Kofi, on appelle ça Pemboteska-Zali, Aoumela, Azafi Nabiso. Bazafi Nabiso, Bazafi va icône Nabiso à Moussa la musique. La paix c'est Pembote, ça c'est mon vieux. Hein? Le linge sale, ça c'est la famille. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura. Bonjour à tout le monde, bonjour là vous êtes branché tout de frais de Glolangui, la méga star de la presse congolaise, je vous salue tout de frais. Là vous êtes partout, à chaque fois en Afrique Info, pourquoi pas sur la page Glolangui américaine. Je dédie cette émission à tout le monde, le vrai de Glolangui. Merci à Zizola, mon agence privée, à Mame Méline Zembatous, Pepe Lambetolo. Merci à Yaouli Mouché, le véritable code, Végoté Mascotte, l'homme ingénieur de banque, respect à toi. Pourquoi pas aussi à Yaedo mon pata. Mbembe. Merci pour tout. Pourquoi pas aussi avec Guigui Boko et Chinambenza, respect à toi. C'est une émission spéciale. Je reçois pour vous une dame, elle vit en Belgique. On a autant à combo na été, on a bien boba la personne. Dans un après-midi à Lelo. C'est par rapport à tel camion. Si on a les capables de qu'on a moi sur les camions dans salle et vous allez bien mais c'est vous a capté le monde entier. Na bengaye on a besoin moi Sinda contacter Kinga et puis Gloria. Je voulais s'excuser de voir maman nyonso na bon ça peine de konanga ya mobali na kombo ya Kofi Olomide yango ngai pe na saka de voir na zo benga eso ke ayambi to boyi ba mutu to zo embe bino na après-midi à Lelo parce que aza mutu mutu sera reconnaître ma bena ya reconnaître ngo donc au changer. Tu as changé mon qualité, pardon, c'est une puissance qui libère. So, il me pardon, reconnaître en homme, dans le temps où on a mon qui est, à comme ce qu'on a pour sa conscience, n'a pas souhaité, ça va. La conscience n'était hier, biso peut aussi à devoir, na biso, le refaire en haut, faut se passer. Non, so, baza ba maman, non so, ba au carapace, ceux qui m'ont tout moro ba déborder sous ba maman ou ba parents, ça les dérange à battre. Et en biso. Tout ça, là, quand même, de voir dans un bien la personne. Allô, maman? Bonjour, Coco. Bonjour, Coco Madera. Voilà. Oui, bonjour, maman. Bonjour. Boni. Sango malam, maman. Sango karayo. Boni yo. Naza bien angolo nzambe. Nena ko sola no besoin en direct l'émission. Merci. Votre banda, un mois dans la diaspora nyonso, peuple congolais, message no ko pesa bango pour baye balelo, c'est la première fois na yamba Coco Madera.
Na ba diaspora na lobi kaka na lobi ete mbote na ba diaspora nyonso na tata Kongo nyonso na ba mama Kongo nyonso na ba bundeli nyonso ya mboka na pesi bango mbote pe na pesi bango lisusu mbote de la part de Gloria Olangi olobeli munene ya mboka wana ezali bongo mama Kongo Madera Koko na simami bongo na maboko ya Gloria Olangi. Voilà. Yenge. Ningetarando Morolobaka, mon entier je reçois cet après-midi Coco Madera. Oui, mais à combattre aux en Belgique. Coco Madera, ça fait combien de temps en Belgique? Na Koliawa, na Koli na poto, na ye poto depuis 87 ans. 33 ans. Na ye poto vraiment oui na Umeli na Koliawa. Koliawa, vous avez mon commune na Congo awa. Naza mwana bandal Sinkin. Naza mwana bandal Makelele. Na veni ni oui. Bon, pour na sécurité na biso kaka moto peut ça venir à pour monique télévision za radio te maman. Mais naza mwana bandal. Nous avons la bandal. Ok, ndaka poto ba parents yo moko bunda ki poko mwana mikili. Te, ngana yaki poto mwana mama ngana yaki danser za ok jazz. Ok. Okay. Donc moi culture na biso ya danse naza musicienne maman. Naza musicienne na yaki na franco to kenda ba voyage nyonso atamsa biso na bamboka nyonso na respect nyonso wana mama ya solo. Bao bayebi pete ba ko yeba pete mais a respecter ka biso ba mama pesa ki biso respect atambola ki na biso bamboka nyonso na ndenge to kenda ba poto to zonga. Et na nga yeko kufa kufina maboko na biso tiki biso na poto mais depuis là na kenda rapé kini na zonga rapé na bota rapé mais na boti pe na poto bana mitano na za mama bana mitano on est combien bana mitano tata moko. OK 5 comment femmes mariées, combien de garçons, combien de filles? En fait j'ai 2 filles, j'ai 3 garçons. 2 filles et 3 garçons. Moi libosa dans âge néné. Ma fille la première elle est née na 94 ouais. C'est une fille. Elle chante aussi, elle s'appelle Slow. Yasu kaza âge néné. Abdias vient d'avoir son 17e année hein. 17 ans. Aux gens papa na bango ti le ensemble. To kabwana na biso hein. Kabwana na biso. Au Kabwana Bino. Au tika musique, pourquoi tant Franco tiki bino wana tilonde Franco a coufa na 89. Son âme repose un peu yango tsenga yo tika musique yo to sala la musique mais au bimisara non banze mbote. Te mama tango Franco a coufi to zala ki vraiment baba jeune to loba. Tango Franco a coufi et senga ke to changer parcours. To changer parcours ngana kendaki na ngai na Suisse. Na ki rotanga ba classe na récupérer parce que nazaki na moi retard et puis na tango wana ko bina ezalaki moi fragant hein na ndenge na biso ya ba nen Congo mais ezalaki musala tant Franco akufi nga na continuer na ke Suisse Franco fait na Belgique na ke Suisse na tangi pena ba classe na ngai nyoso et puis nazo sala musique siko naza na kata musique nazala kata musique nazo beta musique ya révolution nazo beta musique et puis ozala bien mingi c'est la peu promotion tous à l'ensemble donc Moutonioso a ouvrir nyoso donc a profitera toujours na salaire naie ouais na salaire naie to ba musique ya mboka na biso le bela konini pour na mono oza moto pozo réfléchir maele to ba musique ya Congo et le bela Coco Madera nini musique ya Congo et ko le bela biso et loko ya malamu soki ba pesi message ya bien. Ce qui m'a passé un message, il y a tuba il y a salité, il y a kotisa, yumbo beblo comme ça ça passe mingi donc ils ont fait ça éducatif ils ont té à master gloire na biso. Mais musique biso to ebi ba yana so beta ki ata ba wemba ba caisse ba franco ba nani bon et ça là qui na expérience mingi moniteur monsieur ils ont éduqué pe na ba maman na ba tata na biso bana. Mais si quoi comme boité ba comme ça la musique moko au fur et à mesure ba lobi bêtise ba comprendre ba kanisi tam sur ça la gaz yango ça li bokeseni mais ça musique ça culture na biso et ce n'est pas toujours musique tu appelles na ba médecin to zali pe na ba coordonner ba ça nyaso na ça na biso ba te pe art que ça culture na biso le belaranga bien ce que zo kende bien au fait le belaranga biso bien ce que zo kende bien
Sozo kende bien, Coco Madera, chanteuse avant na Franco plusieurs années, grâce à Franco Notikala na poto. Et là on est sala au combattante, bandara ndenge nini, dango ya ronde nini, au comme rebondela Congo na Katamboka Belgique. Te yaya na changer ki makanisi wana na lobi te to po to na mboka moko Congo wana. Gloria mboka na biso ndenge zana mwana mama bana kaka Congo na tozana ngo. Tango makambo zokende bien te tozomona bazo violer bana, bazo violer ba mama, bazo boma biso bazo kusala biso ba chania ba maluku, bazo respecter ta biso mo ba kolomboka te. Alors mboka mabele la ka moko basomba ngo te. Ya ba koko, ya ba nkoko, ya ba nkoko na biso, batikela biso na lobi non. O ezata na biso tant toza bomoyi pourquoi pas na kokota pe na bundela mboka na ngai ata toza na mbongo te ata toza na minduki te mais maloba o ka nga na koloba bakoyoka pe bayoka kango tolobi ete toute chose était fait par la parole et rien n'était fait sans elle. Donc parole na biso tant que biso bana ya mboka bana ya Congo eza na impact. Et puis Mama Gloria ndenge yo zawana ozana 4e pouvoir nalanda kayo mingi ozana 4e pouvoir po osimbi lisango osimbi toloba neti micro komona ngo lisekite ozana 4e pouvoir ya koloba likambu pe na mboka pe na bana ko Congo bayoki yango wana amona ki na bundela mboka na o bundela mboka ça fait combien de temps que bundela mboka na beaucoup de temps en tout cas et de nous-mêmes hein. On fait ça de nous-mêmes, yaya. Toujours en bongo, si on va y aller diaspora, toujours en bongo, bakosio. Toujours en bongo, pas moutouté de nous-mêmes, tout que de Paris, ba conférence, ba marche, ba organisation, nous sommes tous en bongo la bisomoko. Donc ce n'est pas donné aussi à tout le monde. Que le batek est en dessous, bison de tosi maraba micro, tozo le maramamboka, tozo bima, to le kiba o bazape na bandaku, na tamsu na kolobato na maele non plus. Et ça, il y a volonté. Donc Dieu, il fait le vouloir selon son bon plaisir. Voilà. Voilà. Coco Adem, maman Coco, oza namgamba ba musicien. Tu es balelo et l'autre ni yo combattante reprochera bande kono ba collègue non ba musicien pour oza musicien. Tu es une musicienne, tu es une chanteuse, une danseuse. Et l'autre ni no reprochera bande kono yo ba musicien en République démocratique du Congo ba collègue na yo. Bazala boyo kanité. Bazala boyoka nete bango na bango bazo bomana pour rien. Bazo finga na pour rien. Bazala bolingo te bango na bango pe basimbi kisi na ndenge moko bazo kangana oya lekate oya leka mabe makasi. Bazo finga na mabe donc bamemi culture na biso na polémique na insulte limbisangai nazo koma. Alors bazana influence moko boye o bakoyi koloba likambu na kata Congo ba na Congo ba yoki yango tango nazo reprocher bango na ba insulte kisi mingi musique kufa et alors bazo ko infecter ce ko ba peuple ba petit peuple tango nazo ba petit peuple donc bato balandaka bango net ba fanatique évidemment bazo infecter bango biloko mabe bazo nourrir sous musique té. Alors dans ces cas-là moi je suis contre et les combattants sont contre. Les combattants ils basent contre. Les combattants besoin qui décision ba misi ba beta na pototé parce que ba soutenir qui soit disons président ex-président Kabila. Aujourd'hui à présent Tshisekedi. Et là on est besoin boya bon bazo on beta na poto. Yaya a musique ya normalement nazo biso kozonga nango. Lo ni nesila raté mama. Moi bana. Ya kozonga kanango. Mais kozonga na ndenge ya kuluna te. Ya ndenge te omoko ya waye ko defie baninga abandi ko tutisa ba combattant oyo mituna ba oyo bakomi ko bunda bakomi ko swana pona ye non akomi occasion de chute ya toute un diaspora wana nde mabe likambo ya eloko l'équipe dialogue ya te dialogue para biso banen Kongo babenga ngo kinzonzi ovandi to solo ni nde tozo solo na yo boye ezala dialogue tozo solo la to solo li to lobita to tika pe bande ko na biso ba beta totika te bandeko na biso pe bakufi nzala mingi moi musique na pote pesa bango pe moi kuanga ba pe na ba famille na bango c'est vrai que to pénaliser bango parce que ba yembelaki mutu azalaki na place oya abomisi biso nzala oya komisi Congo ya Congo poubelle Congo la belle a komisi ngo Congo poubelle na gouvernement na ye
batali population te, batali peuple congolais te, batali kaka ba famille na bango, na ba makangu na bango, na bana na bango. Donc ne sika wana mokili ko changer Congo changer ba suite à banzala, ba kulu ne bimi suite à ba pasi, ba leki ba ujana ba bimi suite à ba pasi, ba rando ekomi suite à ba pasi, tozo kufa qui s'exalite cordonnier azali sous cordonnier ta comme médecin tango ko sima nzoto mone Congo eza pas dévoré. Alors bango te reprocher ki bango qu'il fallait ba aider biso tozala na langage moko ba longola bango ba yembela ki mokonzi wana azaki na place obiso to telemeli pe suti na biso grâce na biso ba combattant a postuler tendenga za wana. Oui toloba kete bitumba penja ekomi makasi batesa biso maboko, batesa biso maboko gouvernement bima makambo evanda bakozonga misike kozonga nango mais tokovanda na baninga eza décision ya Koko Madera te pone tozoloba bo mokili mobimbe koyoka yango eza décision ya Koko Madera te eza décision tango musu toloba te ya mama Gloria te limbisanga ye mwana koti na makambo na biso te eza décision ya peuple congolais ndenge tosalaka ba marche ndenge tosalaka ba conférence tokovanda tosololi tolobi ete tala na bandeko na biso boye toza mpe na bacondition tokopesa na mokuta kosola na ndeko mosusu awa bandeko mingi babengayenga balobi mama Koko Madera likambo yango to eske wana tozosalaka basupposition tokoki koloba te ke babanda obeta ata mosusu na bavacance tomoni na bavacance baye babeti baperiode bana bazotanga na baexamen batiki mpe bana na biso batanga parceke kotanga ya bana eyali malamu mingi kotanga ya bana ezali malamu mingi ata mokonza mboka ozomona wana aza mutu na biso aza ndeko na biso aza combattant résistant toyebani ndenge tofonctionnaka ye mpe omoni te azoluka bongisa bana baklasse batanga mpo ayebi aza mwana poto tobongisa masolo tokovanda tobandaki deja mpe kovanda tobandeki mpe omoni bamosusu bazoloba te boye mais toza na baconstitution tokokitisa tolobi bango basala boye tozosolola yango ekozonga nango mais kala pe te mais tozosolola kaka ya likambo nini esilaka te mais na ndenge akuluna te na ndenge akodefie te matondo na ndenge akuluna te matondo album nozobimisa kombo nango nini titre album nanga ezali pardon vers comme titre nanga ezali pardon c'est une puissance qui libère le pardon c'est une puissance qui libère. Il y a combien de titres à l'intérieur oyembi combien de nzembo na kati moi j'ai juste 4 chansons eza générique moko nzembo moko na yembeli pona mokonzi pona kopesa kaka makasi akoka kozwa penza Congo na biso malamu ayoka batu te bakosa ete bao bazoki échec a continuer bien pour za mwana mboka nga en tout cas na sepeli penza ndenge tokomi boye na sepeli na open sur leki na sepeli au moins des fois le malheur est bon. Des fois les marées les bons donc Monique le lope na simbami na maboko na yo mama Olangi donc oui excuse-moi si un peu trompé. Non c'est pas grave oyebita nga obenga kinga première fois komela ki obenga na boya koyamba tango obenga suna banga ki po batutu ba yebio na image ya mandenge ya mabe mais l'autre ba osola lo ba raisonner que osali tango komelingo binanga ya mbanga ezali Koko Madera la nina solo anayo tango sala album na kombo ya pardon o réfléchissez ki nini à votre titre wana ça base de quoi ce titre wana na kombo ya pardon c'est la base ya koedike kaka mas nanga imoko tu vois maman album atato yembi nzembo eza maloba nde toloba ki ete tout était fait par la parole et rien n'était fait sans elle. Quand on a le parole, tant on le parole c'est une couteau de tranchant. Je donne à toi, je donne à la population, je donne à le peuple congolais, pardon, et moi-même je me reçois. Donc c'est un couteau de tranchant, je donne et moi-même je me reçois. Donc il y a Nathalie Sake, pardon, na osengi peuple congolais, pardon, et moi-même je me reçois pardon. C'est une puissance qui libère. Et on a le bakina qui est nango bongo. Nakoro qui est nango na ndenge msote parce que zali na tout ici ma maman mité ma bana peuple congolais mité ma mingi. Babi ya koko pena ye moko tanke mama Congo. Mama Congo azape ne loko ngona nzoto. Nde na koko le babo pona mama na biso ami. Te. Fasenga maman na pardon. Voilà. Bon. Fasenga talaki oui voilà. Talaki pour senga maman na pardon. Toi balelo. Na tala maman maman mi azaka maman moko te ba maman nyoso ni tombé de ya maman Koko Madera la ngina loba
avant de commencer les cambo, tous bengani les autres solo, on a banda qui peut pas comprendre la personne qui n'a pas yambaye. Tout il y en a Kofi pour une relation, mais c'est Kofi Olomide Antoine, le PDG a groupe quartier latin. Kofi na pesa pembo teska zali aumela azavi na biso bazavi na biso baza ba icône na biso ya musala musique oyo biso to kontaka na bango mingi metango biso to tandaki bango loboko bango batandi biso loboko te ba pesi biso mukongo mais akomi kozonga na réseau azavi na biso toza na relation ya bien azavi na biso mais on coopère pas ben avec na biso tangazo sa banze mona ba dino biso to wana no baba na mikena bandalo wana toza ko landa ina masikita na bana balabala ya zone tozo kine tozo tala ta mama mi wana amona ngana melape kokana yi amona biso to tindika Kofi azala lelo Kofi ya ba congolais azaya ya batu musu tete akomi ya batu musu parce que aza star mais biso nde to tindika vie na biso lokola to tindika pe ba papa wemba lokola to tindika pe bandeko mususu biso ba congolais d'abord biso bana ndaku ba ghetto et puis batu musu bazui yango to la biso na relation malamu na pese pembote ça c'est mon vie hein le linge sale ça c'est la vraie famille sans arrière-pensée c'est mon vie. C'est ton vieux maman Coco Madera benga kinga abi Gloria nazana bezona solana grand frère nanga Kofi Olomide to bondisa nga musenga ki na proposer ki nga seki rozala bien tout ça l'émission monde entier au bak Rolanda ba comprendre ramener ngolo ba pona grand frère na yo en PSP abi ba soutenir Kofi et maman ami au pe aza maman na yo au senga ba maman pardon et là on est salaki au finga maman ya Kofi Olomide zaki na kanda o melaki masanga ezaki problème ni komelaki yo o manda ko finga maman ya Kofi Olomide tant que yo poza na bana soki ba finga bana ba kosilika lo on ezo ko finga maman ya mi na kombo bimisaki ya munene bongo tambolaki monde entier o lelo Kofi et soit ka eli kambuana que un jour Coco Madera fingaki maman ami oza maman ya Kofi matondo lisusu ingeta tozalaka na kanda vie azokisa biso vie afinga biso nazoloba ntango na ba vie nazoloba en général ba diaspora ba combattant vie afinga biso toza batu pamba tolalaka na bandako ba HM aleki bato ebele na vie ya bien na mbongo na bien na bandako o baza na kati ya poto wana ntango vie apetaka ba plan atalaka na nsima te vie akimaki mbangu mama na nga Gloria akimi mbangu ntango akosala mosala na Rwanda akikoloba bafemme rwandais baleki biso bafemme congolais na kitoko omoni toaki na kanda nde makasi tobi nani vie ozi koloba boye ovie na biso te ata topekisa miziki me vie akokosala biso boye te ndeni vie azoyeba biso te biso ba diaspora toaka na kanda tozalaka na kanda vie aza vie na ngai akangisa ba porte ye moko donc biso vérité ya Gloria muto osaloka mabe ya kovanda pembeni na yo vie bantu bayina ye awa na ndenge akosakana te mpona bamaloba wana bapropos wana ya tenaka na ndenge mpe tomonaki susu na mboka soki na Kenya azobeta danseuse na aéroport etant que grand icône ndengo wana makambo wana ekendela ba procès na France balobi viol makambo ebele yo moko moni donc via zokisa peuple congolais mitema na ndenga kosangana te bino peut-être na pot na kisasa bona bino ta mususu okipango te mais biso etant que biso tozo tala na ndenga vizolongo ndenge makambo ezokende ndenge vena biso Antoine azali na munene na ye na kitoko na ye na ndenge na ye tolingaka ye tozokisa maki yango nozomona nazozonga sukoloba te na petaki pe plan ntango nakina na galerie na matonge namoni bakombata mosusu bakomi koswana biso na biso ati polémique nazoyo biso akosangana te nakataki bilamba ntango nga nakati bilamba namoni bakombata bazobunda na langage na biso nayebi nde na komaîtriser bango te nakataki bilamba ntango bango moko balakoti bilamba balatisi ngai nga na biso bon ntango nazongaki na ndako nafingaki langage wana mpo namonaki te vie il fallait mwa langage moko ya bongo ya kwade mpo ezongisa na mwa nzela omoni ekotaki vie esali pasi na ndenge nakendaki ya bomama eza kaka mpo vie mpe arespecte mpe bamama areconnaître mpe mpasa bamama ndenge epalingaka mama ami matondo
Matondo Ingeta. Ingeta Coco Madera lelo o toza deva ba maman ebele o balela ki ba okaki pasi. Maman ami o azana e chanteuse te. Maman ami azakara maman ya Kofite. Maman ami azama maman ya Mama Ruva, azama maman ya ba Veljo Nico, azama maman ya ba tebele. Lelo oyo koko lo bani ba maman nyonso badaki blessé ba lela ki un jour wana vers maman ami a comme déjà ba 80 quelques abota Kofi musicien matikala kozala chanteuse te Mama Rue vatikala koyemba te baza belé famille ba Kofi Olomide ba bazaki lésé ba lela ki na ndenge ofinga ki maman ami koko bani ba maman nyonso bazolanda biso oto na maman ami na kati ya micro nanga o na tia ngoyo pour bayo ka message olingo pesa na famille maman ami et un mot à dire na Kofi Olomide pe maman mi Matondo, tu es ma mère. Pardonne-moi, c'est toujours ta fille. L'erreur est humaine. J'étais en colère, mais t'es ingaï. Excusez-moi, maman. J'en pleure, je suis fondu de larmes. À toute la famille, à toutes les femmes congolaises, excuse-moi. Mon vieux, limbisanga ona lobe pour na maman, mais na rapetino. Na ibi poza ramuta rankinité. Na oka epe biyoka yokate. Mais vieux, je manque les mots, mais je t'aime. C'est toujours ta sœur, on est toujours ensemble. Merci. Matondo, Rosenga pe bana pardon o pour bota pour bana pe lance balanda ki yango bamona ki mama bimisa ki l'engagement pour maman batu mususu ko bani na bana na yo. Na bi na bana ngana lobi que ils étaient aussi choqués en disant que maman vraiment elle peut dire ça et puis maman a bani. Maman elle est carapé na télé na singi maman wana. Bana nanga qu'il puisse m'excuser. Ba limbisanga ban camarade na bango pe balimbisanga ba yaya ba koko donc tout le monde entier na ba chef de l'état nyonso ba mona ki confiance le la likambwana pardon c'est une puissance qui libère. Si vous me pardonnez pas, qui encore va me pardonner? Je suis toujours votre sœur. Le pardon c'est une puissance qui libère et je vous adore. Matondo Yenge. Matondo ndongo lobi tomo ke posa na suka conseil noko pesa na bato ba finga ba mama ya bato ko yo sa déjà maman qui o finga ki mo ki passe ko senga pardon conseil noko pesa ba bato ba finga ba mama ya bato maman mo aza aveugle maman mo aza koka maman mo robo aza kizegi maman mo aza mutaliboma conseil ko pesa bato ba respecter ba mama ya baninga te conseil noko pesa bango lelo na kati émission na so le vite parle conseil nako pesa na bandeko yo ba finga ba mama ponga moko pe na za mama au fait ko finga les aka mabe na maman na batate zaka mabe totika yango eza mabe oyanga likambo komi boye na kumisi nzambe neno ba ki des fois le malheur est bon mais to corriger oui mais totika yango ezaka mabe bandeko na biso ba musicien boza na bino na kimia bosa la banzembo kitoko bolembisa kisi bon respecter pe ba yaya baleki boyemba banzembo éducatif éduqué mas botika kofinga finga banzembo ya mabe botika talanga lelo yo na se sentir un peu ridicule dans ma conscience parce que nayebi le savoir du bien et du mal et comment savoir vivre en société. C'est pour cela que je me suis inclinée, j'ai appelé ma sœur Gloria, j'ai dit qu'on va passer une petite émission pour parler de ça. Donc nazakutu moi na malamu. Ça veut dire que d'autre part, dans une éducation, il y a maman qui pas vita, oui, donc je suis béni quelque part. Donc, na quitté ce fardeau. Oui, c'est là qu'il y a un kilo. Na roko le bapé na lobi et le kinango na sali gaz. Non. L'humiliation est précédée à la gloire. Mais comité le mamakas me peut se racheter. Matondo yenge. Matondo yenge, Ingeta, quelques de Ducas, c'est Coco Madera, pour ne pas arriver à la fin. Napesi ba combattant nyo son pote. Napesi ba diaspora nyo son pote. Napesi ba école Congo nyo son pote. Napesi ba ninga na ngato bundaka na bango mpote. Napesi slow ma fille mpote. Na pesi pe yo moko lisusu mpote pe na pesi bandeko misusu e na bosani te na esprit ya bien na pesi pe Kofi
Mon pote et mon frère, je t'adore, c'est ta sœur. Merci beaucoup. Merci. Coco Madera, Toti Kyo, ça va bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Moutaza Karamoutouin, rien que les imbéciles de Bachan Jarate, Rabé Talara Nzambe. Moi, surtout, on a qui appelle Nae, Nabi, Aubengilanga Nini, Alingi Nini. Moi, je suis un tous peuple ambetolo. Moi, je suis un devoir na raverbino. Malolo loriste congolaise, mon devoir de rapana bino. Tant que comme linga binde konanga moi si abika na travers yo na kokozo Koffi Olomide. J'ai de messages et de voice. Abi à travers yo ngabeza nani abeza Coco Madera. Mutu oyo agafa ki na mama ami. Gabi ah bon? Abi Gloria partie dans je peux parler bien avec Koffi. Nabi ke Koffi ayo karayo. O so la rabela Koffi on a sali devoir nanga et loko mo retinzinga na lekapa na yo kaka. Je pense que maman Ami Oyoki, maman Rue Voyoki, il y a Johnny Koyoki, Sandra Kazadi, entourage tout à Koffi Boyoki, Coco Madera, Asengi maman Ami, pardon, Asengi maman ya Congo, pardon, Asengi papa, pardon, Asengi banana banana Congo, pardon, Bassignon sur la diaspora, Asengi bino, pardon, à reconnaître ma benne et vers monsieur Koffi Olomide. Koffi Olomide, tant que pose Ali Yaya, les qui nous Asengi pardon, devoir nayo, ya Kolimbista épée. À s'excuser, Anzimi Kassa qui m'a bé. Merci beaucoup Yaouli Mouchen, le véritable codinique. Merci beaucoup Vie Gauthier Mascotte, l'homme de l'ingénieur de banque. Merci à Sylvain Bembe. Merci à Guigui Bokole. Merci à Vie Edomo Patas, l'homme de 4 jours avec succès. Désolé, rien que le travail. Désolé à mon agence privée. Et je ne me souviens pas de mon salaire. Merci à le vrai de Glolangui. Merci à Bana Motopela, les news des stars, mes condoléances encore. De devoir nous appeler et au Salaka Autosalio. Merci aussi à V, Mavou, je suis sali. Mazenzong, il y avait Caps Kinkela, V Roger Kinkani, merci à toi, vous aider à la caméra. Merci à tout le monde. Merci à Château. Je pense que non. Les savoirs ne mentent pas. Mais sur ça, là, et l'autre est touché à ma case, combattant mon robot, finga qui m'a souka zongi mon pour s'enga Koffi Olomide pardon. Maman Ami, tu es une mère. Asengi pardon à moi en ami, Asengi pardon limbisa. Maman Rue va à Londres. Il y a Johnny Ko. Posez belé famille à Koffi Olomide, bakoko ya bana ya Koffi Olomide, bakoko maman Ami, libota maman Ami, baleke maman Ami, bakuza ba neve ba nièce ba daki lésé. Nos mamans, nos papas, nos frères, nos confrères, nions ba daki lésé. Koffi attaqué pour le je suis maman Ami, je pense qu'elle fouti. Ba ba finga rapé ba maman ya ba tout pas na caméra bimi si sexe moko ebota yo. Exemple à moninga yango. Passo ayoki. Je pense qu'elle a n'importe quand c'est dans la catambouli les yeux étant les yeux ceux qui deux mots ceux qui comme il y en a après aussi un pardon. Je pense que Tanzanie va l'école à l'émission. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Bye bye. Abonnez-vous massivement à On est Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Afrique Bimaka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura,